Très chers fidèles internet de Aerotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là, votre humble servante Carmen Aladjou, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Abonnez-vous massivement sur Aerotech TV. Bon, d'abord, précision, oh, ils ont des détails, qui t'a juste dans la source, la tête, le côté, le lobby, non. Qui t'a vraiment dans tout le carton, qui t'a dans siège, il y a IDPS, pour nous, précision, sur les calambos cannabis. Là, je dis bonjour à mon papa Jean Pouika, Béa, pourquoi pas Elaka, papa na Artsavine, des gros bisous à toi. Pourquoi pas Lévi Kado Godé, Paris, des gros bisous à toi. Dans un pasta, dans un du sous-pasta, le bail qui est pasta zonga, et tout là pour sa pasta loba. Dans un pasta à Guigui, tu es comme un coupé, tu as du solo candy, pour que tu tambola, tu me raccroyer, banding, tu es marché, bonjour pasta. Bonjour maman Carmel, bonjour na bande konyo so bazolanda biso za na mboka, eza même na mboka bapaya, vraiment boté na bino. Bonne santé. Non, Dieu fait grâce qui mes alliés, santé dérangée moi mouké. Nazape convalescent mais talaka musala, et ça pour exiger il faut bima, il faut loba, il faut pesa info puisque nga déjà na sina banda musala, nga ba pesa nga musala na ba diaspora. Naza vraiment na ko loba na terre mais moko terre à terre donc moi na musala na bango. Donc il faut na récolter news na pesa puisque li toyi na bango, motema na bango ezepananga. Donc na luki na pesi bango soki ezate na lobelo côté donc nengo yambinga boseke na ne loka loba. Oui, parce que obligé pour savoir quand juste une information. To betali solo il y a 65 ministres pasta. Na mboka na biso to budget na biso ndenge mkoleza na nkoko so ko 65 ministres wana. Ils apona ba travailler pour la population to, ba travailler pour na intérêt na bango. Non, ba ko travailler pour na intérêt na bango te maman Carmel. En fait gouvernement président Félix, et ça n'est pas n'importe quel gouvernement. Je pense que ceux qui ba ministère non, ceux qui ba ministre ba sakanaka na ba ministère na ba pouvoir passer. Oyo déjà président Félix Asaloba qui ba ministre ba kozala beaucoup plus ba serviteur à la population. Donc ils ont la tête pour l'intérêt na bango. Ceux qui 65 ministres et correspondre na peuple congolais, c'est pas un problème. Pas un problème. C'est pas un problème. Les mingité na 65 ministres wana. Yango na lobby, ceux qui correspondre pour le peuple congolais. Pourquoi? Bato ba mona 65 par rapport à ba moulima na bango, par rapport à ba frais d'émission, par rapport à ba salaire, par rapport à ba avantage, c'est pas aussi mauvais. Maintenant oyebisa yo et belé ba ko regretter pourquoi akoma ki ministre tour et belé. Belé ba ko regretter. Et belé ba regretter pour nanini. Ba avantage oyo bango oyo babande ko kanisa na réalité na terrain. Pourquoi dans le beloko wana? Jour président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a yambaki les grands Équateur. Na kata kolia zo sabango lobi ba oyo bakobima ba ministre tout oyo bakozala beaucoup plus ba serviteur à peuple congolais au lieu que peuple à servir bango. Voilà. Ce qui bakozandi ba serviteur na biso ba yepo na ba poche na bango te. Non, na lobi na okutu likamba poche tout oyo tika na yo. Po ye moko nenga zawana vrai noko na nenga jeté. Kolanda casquette à président de la République te noko. Donc au cancel au cansate diaspora na nenga mukete. Donc ayebi tous les tactiques, ayebi tous les jeux. Donc pour lui aye man à 21, il faut zanoko. Donc au kokate. OK. Il faut zanoko. OK, parce que FCC a eu 42 places, Cash a eu 23 places. Mais en plus ba place où ya motuya, yango FCC a eu. Non. Maman Carmel, il faut qu'on explique à opinion réalité propre puisque monde entier zolandanga na yo sikoyo. Bakolo kotali kambunanga likambuna yo mal compris et bimisi. FCC a eu 42 postes nanouté. Et ça close. Maintenant ne comme concrétisé puisque c'est officiel té. Coalition ya FCC cash égal à chef de l'État té. Chef de l'État a bimi to avandi la coalition té. Chef de l'État excusez, aza peuple congolais donc à l'icolo, il y a FCC, l'icolo il y a cash, l'icolo même il y a coalition. Ce qui n'a zongi na question na yo que FCC a eu 42 postes ou 42 sièges ou 42 ministères. Mais faut tout dans la carte FCC il y a combien de partis? Il y a 326 partis politiques. Il y a 326 partis politiques. Puisque na question il y a 326 partis politiques na Katia FCC. Tandis que Cash a eu 23, mais na Kata Cash il y a seulement 2 partis politiques clairs. Il dépêche na INC.
On se comprend. Mais ce qu'on a, il y a 326 partis politiques. Il y a 42 ministères au FCC Azo Kanisa Kozwa. Eh, tu le peux pas au Senga Paragaton. Comme preuve à proposer que 4 ministères, na vice-premier ministre Moko, Massaboya Kiango, on a besoin de payer ça et 10. Donc, et là, on va tout abosser. Donc, on va Kanisa, FCC Aza à côté, Cash Aza à côté, FCC abandonne que soit coaching et pas autorité morale na bango et Cash non. Bango nyonso baza au service du maître. Maître c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. OK, voilà. Par rapport, il y a président Félix Négal qui biso changement, la qui peuple ni peuple est-ce qu'on a causé le changement. Mais le connaît de ça qui est tardé gouvernement et bimaté pasteur. Madame, si le gouvernement tarde à sortir, les bénéficiaires ce sont le peuple congolais. Pourquoi puisque le gouvernement est le gouvernement nyonso bimaté. Tchanga kaka ministre Fulani ministre Pakala. Non. Cette fois-ci, moi na liboso ya président Félix pendant son quinquennat. Donc et cause à la n'importe qui la carte était yango yoka qui est pas confrère no Christophe Le Bois-Bouvier a répondu que dans Lubumbashi lobby et ça qui discussion il y a poste sur poste individu sur individu. Le changement est déjà là. Justice yango musalezo salama. Justice banda iko condamné banda iko tranché lobby le justice est commis équitable central palais de marbre yango wana ni bruit ni tambour famille ba récupérer yango au contraire makelele bimara na mboko que non basomba ngo kutu na ndeko Joseph Kabila lelo ndeko baati lukwebo likambo ya dédoublement à parti politique o ndeko Kabila koka ko trancher ngote bachi bala bakinaka na IDPS nzoka kendaka ye moko IDPS etikala bandeko Valentin Mubake croyant que bakinaka na IDPS etikala mais lelo ndeko Kabila koki ko trancher likambo ya FDCT justice s'imposer kaka le même individu au basalaka bango pe basa mais lelo personnalité na autorité au basangaka lelo mona mboka Félix Antoine Tshisekedi yango ayeli bango lelo ndeko baati luko babeti tolo na justice asepeli lelo bazongiseli FDC na ye kaka na justice wana kaka bango yango botika président Félix c'est lui le porteur ya cri d'eau population te muteso memaye mais yende mutawa mema peuple congolais ayebi place OK na biso parce que par rapport à Bachi luko na Kabila nani azo respecter constitution. Bon, problème il y a FCC. D'abord FCC, Moutazo dirigeant et Zanano Ndeko Félix. Puisque il y a numéro 1. Problème il y a FCC dans la constitution. Et ça problème il y a accord. Et ça ndenge ba solo laki. Le col ndenge ba solo laki Ndeko Baati Moutaza poids na FCC pour yem taper ça bango majorité. Tant abimi pena oyaye, il faut pas PCP par naye. On a ce que ça pour ma justice. Puisque ça constitution c'est accord. Qui dit accord, qui dit le solo. OK. OK, pour na bato babaki ke tozana posa bilongi oyo ya kalatomu oyo ba serveur qui na pouvoir passer ba zonga té. To monika les mêmes figures sur bilongi ba zonga lisusu na même pouvoir ya président Félix. Merci beaucoup. Mon mboka lajo. Bato nyonso ba na FCC ba bando kité. Tout d'abord un sont des Congolais netingana yo. De deux mon mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki yango bien. Azana besoin ya ba o ba yibate ba bomate ba sala peuple mabete. Maintenant outi Abuja ye alobi yango clair boka moité bokomona ba face nous fait travailler qui na mona mboka Joseph Kabila bokomona ngo mais na robetelo lisolo lelo le peuple congolais na besoin mona mboka lokola lusolo bambi ndeko lusolo bambi batia ye awa na makanga ba corruption akanga ba miyibi amema bango pa ndeko Kabila loko te lelo ndeko lusolo bambi soka longwa musale za po basona ka matata na mona mboka Zoé Kabila lelo yo soki mona mboka Félix azui ya chene bonga mabeza wapi na tuniyo bandeko oyo bakweisi mwana mboka la mère Mende na Sankuru baza bandeko ya FCCT Jean-Charles Kotolo la Kombe ndeko Basile Lolongo lelo yo mukumadi yo lelo aye na cash azala candidat FCCT. Donc il faut peuple congolais même diaspora place baza ba comprendre ka pourquoi puisque bandeko na bino mususu bazo pesa information mabe ezo kende zo pelisa moto ne sika ba faire comprendre diaspora. Donc nous sauté ba misu baza wana bon le on assemblée oya ça ya FCCT ce que mabeni ya musala o sala wana batu nyonso babanga ki oya Sénat lelo yo akoti bolanda ki RFI adjoa ki mercredi na Tongo boyoka ki ndenge langage bongwani te aza FCCT abetela ndeko Kabila tolo te
Maintenant, à côté de terrain, comprendre que mon amboka Félix Antoine Tshisekedi ndé mokonzi mboka. Le langage n'a changé quitté. Il faut vous expliquer l'opinion madame. Population est-ce que la population peut attendre au président la qui bango que changement kozala? Est-ce que la population a un changement kozala? Maman là je changement ça déjà. Changement est ça. Changement dans la justice, changement dans le département et belé changement ezali. Mutu alinga te tout monde a déjà changement na mboka. Dans 1, 2 ans, 3 ans na mboka oyo Congolais ko yemanze mbwasika. Ako respecter terme et les peuples d'abord. Wana kutunde za slogan. Wana ta président Félix atengami ezongela kaye ko le quand même soka ota la maman Denise. So ouais, on wana za idéologie atata. Yo kanisi ce président Félix akoye mokonzi na mboka eza pona nani? Eza pona B50 makila na ye. Maman Lacho. Soki président Félix alaki ya nzambe te. Soka salaki na makila papa TNT de pouvoir autosanyango. Pour ba combattre yango et lo que longisi 1 ya nzambe, 2 peuple congolais, 3 makila ya Etienne Tshisekedi du Amulumba. Donc idéologie le peuple d'abord et kolongwa jamais. Yango moni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi azo sala musala na Congo alingi na ye makelele te. Alingi pe caméra te. Na kobetelo lisolo ngalo lelo to sa Kisasa tala lelo ndenge banzela ya ville Kisasa kangami dans 6 mois. Oyoki makelele. Mais to sala ki ana mona mboka Joseph Kabila Jean-Marie Kasamba nyo so caméra mais likambo pe ya malonge banda ko mona na te. Lelo ngana yo to ke na commerce. Lelo ngana yo to yakaka awa ne changer alimete. Tala ndenge bazo sakana na yango. Makelele te. Lelo ngana yo to ke na bokasa. Nzela o ezalaka abandonné. Lelo ngana yo to kita awa na pesa université. Non seulement na Kinshasa, et tandis mobimba République, makelele te. Lelo yo ba militaire officier dépassé 45 ans. Bazo zo pension na molima na bango mbala moko. $80 000, 75 000. Officier ba osomba banda kuna ba bandal na bakitambo. Makelele te. Quand Kokolo et alaki na maïté pendant 18 ans, maïzongi courant, morgue bazo arrangé acheli bango katini populaire. Quand tchatch évidemment, et loko ya la quitté. Oyoki makelele. Quand les Congolais disent n'importe quoi, et ça peuple congolais, et ça campagne, oyo bande kwa lamuka bazala kinango, oyo moni baye même kobimisa na CC, likambu ya défense, ya justice, ya mine. Et ça bande kwa lamuka nde bato asala campagne wana. Les lots aussi ba document na bango. Besoin bande kwa lamuka ya la kinde ni soulèvement populaire. Bazo dasa oyebisa communauté internationale, to yebisa kabinoni ni peuple avotaka yete botala. Et Dieu merci, likambu mutaroka na nzamba kosukisa. Tentative nyonso fayulu na muzitu bazo sala ezo simbate. Donc le changement est déjà là. Voilà. Parce que par changement, il y a beaucoup de changement, pays n'a fait Simbami dans des ministères. Les ministères, tout le monde a déjà pris, la FCC déjà vu en gros. Tout le monde a vu justice, tout le monde a vu Maman Aladjo, monde entier zotala biso. Ngalelo na koma munoko ya mukili. Tango zolo ba justice ezui yango. Pour nani a signé gouvernement bimi? Président Fassi. Est-ce que ça signé yango? Oyo kango panani. Lelo soko beteli RFI tolo. Lelo soko beteli Frank soki 24 tolo. Kasi kaka bango nde baloba ke mona mboka folunda gagnera ba élection. Kaka bango. Heureusement Jean-Yves Le Drian a eko bongo la maloba ke ezalaka campagne de déstabilisation pour na koboto la pouvoir. Lelo côté RFI, lelo pie bango raison. Lelo RFI azoyo kapasi na likamba coalition ya biso na FCC. Mais lelo likamba mo bande pa na bango na 1988 président Chirac na François Mitterrand. Basalaka coalition. Mitterrand salaka chef de l'État, masalaka na majorité te. Chirac mutalaka na majorité, basalaka coalition. Yango salaka et ya quand même kopesa François Mitterrand deuxième mandat en 1988. Bandeko ba kandidaté ke so bango babotami na poto ba l'équipe biso batoto botami na Congo to ba bololé. Coalition utie pa na bango. Bango moko ba viva yango. Do ba ko sabiso te ba sakana biso te. Et ba penser que pouvoir à présent Fachi est vendu dans la coalition. Non. Pouvoir à présent Fachi est vendu dans le peuple congolais où il a voté. Et biso moko to yebi ndenge majorité à FCC bima. Nanga salamba kabiloko na ye à sa présentant on la table. Yango moni corneille nanga a promulgaka na ba résultat ya provincial avant ya national et bima. Pona nini. Ayebi que provincial déjà basi bataka ki Sénat. To yebi na biso. Et si les gens oublient
carte FCC abetaki lelo yo soki ba pouvoir oyo lelo président Félix a s'imposer. Qui aurait cru que ndeko Sami Badi banga ko bima lelo vice-président Sénat? Nana ndimaki Jean-Marc Kabundi a Kabundi akobima vice-président assemblée. Tango bokenda ko voter ba papa Molière boye bateka la ya FCC. Tango bokenda ko voter ba Daniel Safu ba Mike Mukeba ba Christelle Vwanga boye bateka no ba la ya lamuka ba zwaka ba $15,000 ya Moïse Katumbi pona ba campagne na bango boye ba ngote. Mais le lorsqu'on charge les na mapeka chef de l'État akabi les soso mais tant le peuple congolais kenda ko voter pour na polo na mulanya masanga ba yebon sowana et quoi na mapeka ya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi même gouvernement oyo kasha koka ozwata ba poste oyo ya zuite même ata na Sénat nana bosani que FCC déjà à ça CP là a tous les 7 sièges à Sénat nana yebi ngote na mboko pona nini tangu population babande ko kende ko voter ba yeba kite ba ko voter nani oya za ya nani oya za ya nani maintenant le lorsque charge zongi na mapeka ya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi le ba yebi ngote. C'est ça le problème à Maladjo. Et le président Zobunda seul pour sauver quand même nation oyo na munoko et se kotaki na munoko ya FCC a boto la yango. Les gens ne comprennent pas. Tant que tu as dit que justice, après défense, après si yango nani. Si ko bango ba wa misi bazui yango pe wapi pa. Faut tout na bango na lokuta o basali ya CC. Oyo kite mbala moko mokile fandi sui makele lango esili. Oyo kite mbala mokile fandi sui makele lango esili. Il faut tout na bango. Ke bozwa ki yango wapi? Tout na bango. Bazwa ki yango esikani ni po ba kende lobake après si défense, après si mine toyebi chantage yon sonenge sali. Lelo yo mona mboka Martin Fayulu. Lobi akendeki kaluka likamba vérité de siri na bosani. Ye wana kuna ko akeko lobela makambo ebola. Mettant Antipasi Mbusa Nyamusa lobaki yango. Ba kritikaka ye. Ye wana na kaluka akeko lobela mambe ebola. Peuple congolais azozela ye. Ako expliquaka bango esika oyo ya ganyaka ba élection na mboko. Tôt ou tard Martin Fayulu. Makambo division oyo kotisi et puis yo tuna ye. Pourquoi yalika ko kende ko zwa ba coin oyo eza dominé na tribu yaka? To solo lako oh ya vandaka na Lukungati na Gombe marche ye wana na Pascal lobby meeting kaluka donc alika kokanga ba coin oyo peuple yakande ba dominant. Pourquoi? Pour faire montrer na bango ke ngai nde ya bino pouvoir eza en place eza ya binote. Ça c'est la haine. Ça c'est la haine. Mais Dieu merci lobby akei langage est changé et comme makambo ebola et comme makambo belé à comprendre que vérité des signes na yaka nango à kosaka peuple congolais pour boto la mwana ya muninga na lisolo roi Salomon mais simbité. OK, pas ça to komi ko chité mba to retenir minimal basuka. En tout cas na ngai na yebisa bande ko nyoso bozolanda biso makelele ya ba ministère régalien no yo bodusukila ki nango ma master Ntumba na Canada kulutu na ngai Félix Mavakala Emmanuel ba tension nyoso bo mataki nango mama Charlie Beya omoni ki yango mamba lokuta formol obiso to benga na IDPS formol Yves Bouboul Cédric Bopé omoni ki yango mamba lokuta makamba lokuta donc complot moko salama ki batu batomboka pagaye salama. Or chef de l'État ministère nyoso nana signan te et jusque là mutu moko tayebi ke ministre fulani nde songolo rien azo garder dans nos pouvoirs discrétionnels na ye ya chef de l'État. Maintenant si ko passe comme ko sala batu bazo ye ba tactique ko mokonza mboka zo beta tala mama Carmel to beta lisolo nzela to beta lisolo ke ba maison o ya poto yango président ye nango a batonga ngwa nde masolo fo elanga to beta tika ko betelanga masolo ba défense wana po mutu moko ayebi yango azate ya ko betelanga masolo ndenge ba osakana na échangeur alimité oyoki ya ko betelanga masolo ndenge mukonza mboka zo sakana na bokasa commerce sili n'est pas à 2 mois tala couche à béton ya ko betelanga masolo ndenge président abandi déjà ko kotisa discipline na staff na ye na bureau na ye ya ko betelanga masolo likambaso de mouton cadeau ya bonne année au chef de l'État pesi pa peuple quinois pour ko betelanga ba formolo te ke no bato la muka oyo lelo la muka yebani te président nani ba ko sala bemba makam yo mona bemba na Lubumbashi ke ndazo présidence. Oh OK pasta mon de la fin la numéro contact directement. En tout cas pour bozwangai plus 243 mona musala ba diaspora ngayeyo 89 57 70 570
plus 243 89 57 70 570 serviteur na bino oyo lelo kakande pan mbala moko bosana nga mayele kulutu nanga Jean-Louis Chibangu ngaye nzete moyindo na Londres ba vrai combattant ngaye papa Jean Vangu ya mama Louise Kambia Vanga ndeko na bino serviteur na bino oyo musala nanga kokende ko lokota news na ye kopia bino pour bon comprendre info bon comprendre ndenge nini makambo ezokende mama Denise ososi ndoi Viki Lumbala boteli o mwana mwasi apesi kombo ya Denise Nyankeru na Lubumbashi banda okomi première dame ososi ndoi ya liboso Joachim Beya je vous salue depuis Dubaï information nyonso o na opesa bino yango wana oyo sengeli ke bino même na Soudaf na Pretoria partout bozala connecté ce ka bo moninga boyebi ke na kolobela bino VPP botika Félix Calme mikolo idéologie zaka moko Félix Béton consommons Félix 100% congolais ce que yindi tokolanda mama Marthe bon yo ce que yindi tokolanda nani merci à toi qui n'a pasta les aba propos ya pasta o amuna na ba rebak ba reproche n'aura pas tes awana au comité directement Arzana pour nous répondre bino là je dis merci à l'équipe technique je vois mon papa Jean-Pierre Kabea je vois Andy Lumissa mon réalisateur privé je vois Jonathan Sangwa qui derrière la caméra moi toi Carmona là on se va sur un nouveau numéro bye bye.